Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Bienvenue succès. Okosumbe baby. Okosumba penza. Yango likambo esila te. Likambo esila te. Oye susu ko accuser Vincent. Que Vincent, il ne m'a aidé même cité, vous aurez regretté ma kasi. Pourquoi est-ce que basunga même cité balande la likambo nzembo wana. En plus, oh le bao, batamams bafinga yo. Bah je comprends pas. Hein. Bafana mams, ba lo kwa bafana batu nyonso. Bafana ya Fali, bafana ya Ferre, ya Wera, ya JB. Donc, nazo ka moi que réaction ya bafan ya mams elataka mams na Mukongo. Toki no bon, ata yo moko bienvenue. Na nzembo wana osalela sila nde yo yebana. Et puis depuis ba longola ngope yo po dinda. Mais likambo ekwei normal no fa ko zana komi kitisa. Fa ko zana komi kitisa le ba je ne sais pas et tout consort o les débats tout ba kota na ba droit na nzembo eze yo monika ba déclarer yango. Yo po otikali you own this song même na émission no yembi yango kezanzembo na yo mais ka yo moko anozo de baki mutu mususu nde a déclarer yango papa. De qui se moque-t-on ici? De qui se moque-t-on ici? Papa te dit dissous. Te dit ça casse le quoi soit tiki frère Moïse Mbi ya ko réunir ma casse a réunir tes bébés. A réunir tes bébés. Succès, ça na ba mususu. Ba succès na bango ezaka ancré na ba mususu ya. Te dit dissous. Yo kombo à partir à lele komi te dit dissous. Au casse le quoi so tiki si le réunion sous bébé. Bébé leli sous une émission sous Kalobi. A oloba likambo combien de fois que y était moto a déclaré nzembo wana. Mais ka ye wana ka moto nde ayembi sous nzembo wana lobi ya monde mote bimisa e makasi. Et puis alobi ayebi René Lokwate. Wouh! Pas jusque là mon frère. René Lokwa. Yo yebete. Ou peut-être quand des à la polémique ils ont ndenge na yo oza no mutaba polémique oyaka na yo osel no polémique na apokei mais pour na si la penza ba Vincent Chiluzi bazaki très occupé na luka kolongola na no ba copyright wana chaîne mams ibanda côté sous ba film été tu sais combien elle a perdu pendant 2 semaines, 3 semaines, oh, chaîne est fan d'arabon parce que ba film est mieux que côté copyright. Ba toi si la ba film a yote, ba yaki osa l'analyse. Ngamo na eba nalanda ba abi, mam saza down. Bien sûr, elle est down. Il a no pesa mam spasi. Tango fa na plateau de l'eau le bakino, ngana mam to na problème te yo na mam to na problème te. Mais le kola ka ke lo kwa ne leka bozonga pena mam cité bo solo la bozala na problème te parce que mam sa olinga za na problème noté mais on paie ça y passe sikoyo ba Vincent Chiluzi wana yozo accuser les lots que non ba eda mam cité fallait ba luka ba landela ils n'avaient pas le temps qu'ils avaient c'était de chercher d'où était venu ces copyright l'enlever l'arranger la chaîne pour que ba film maison mila okota. Yo longola ki ngo kasa ki olia ba olia mbon ebele. Mena succès pekenda. Nga na répéter émission na opona la ki sa batu o bazaka pressé na vie. Moni bato baza pressé na vie. Aka soloka mam so la film ce qui nzembo ya salele o sala ngo succès mais en même temps a bo sana ke tant que nzembo ane o sala succès yé pas otika na actualité. Bato msu ba raisonner musika te. O raisonner musika te o mona ki kaka o eza lelo mo raisonner musika te o mona ki
2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, ba bénéfice nini nzembo ya linga peso ba contrat nini ba coupe temps bazo kanzembo na ba otsa na mituna ba succès sili bébé. Succès sili. Émission au coup de place na ziongo, celle qui a 700 views na 2 jours. Pour moi, que 100 combats si là, aux AT bébé. L'opéra na yellow père mobimba. Na yellow père mobimba. Au sala d'émission. On a longolé le côté. On y m'a bé fouta kama bé. Au pesa si la passe. Ce qui ba fan si la ba finga yo. C'est parce que baron suko yo, mam sa da na si. Bango bako lela na mam cité malgré ba le loko sala te ba biye fo yo ka passe wana ndenge mususu on ba yela ki o mobono mais quoi accuser le lo Vincent qui ba sunga mam cité ba sungé par rapport à nini parce que toi tu n'avais pas coopéré, tu t'étais limité à koloba ki ngate mutu na ta sala ki copyright mais fort ni yo sala ki o aider mams à kota ba droit na e ba récupérer nzembo wana o sala ki ni o déclarer ki ngo wapi tango okendo koyemba ngone émission wana to mona te didi soit kala oyeba banzembo ya pasteur Moïse Mbiete parce que na compris ça qui bonsoir mais qui ba okanga est-ce que yo siko nzembo lobi ki yo o déclara qui te pourquoi you still singing en pleine émission oyemba ngo ozomo ate kwa lokuta o lobelo on a le contraire nango so lingo zongela si la boza la sou bien et simba te bébé eza da singa si déjà c'est katani o rato opportunité ya vie na yo. Pour na si là, nous moi ngaki za la maintenir à 10 ans 15 ans prochain. Et 15 ans la can actualité. Mais au baby ça bébé. Kokima kokindi busisa kokoma te kolika kolia na pressé. Lia malembe lia okoma mwana atinda makazanga biloko te azanga te parce que baza toujours wana. Olelisa mam so china mutu na si. Mais lelo mam ça ko évoluer yo osaka na sima. Olingo créer le quoi polémique na René lo quoi pour ça le quoi kaka ibumso wa bébé aussi là déjà succès aussi là succès donc une mission non au ko sango kimia te faut ka ou accuser ba to accuser Vincent ou non eza musala Vincent ko landela nani ya Anna batindela ki copyright tango eza dina na mutatinditi maloué service mususu nde batindi copyright donc tant on lobi qu'il faut balandela baluka baye beza yote papa okoki po signer contrat na maison de production wana et on nzembo wana ezala bon oti yo banzembo oto yo kaka na ba copyright oto monaka omona par exemple wera mutayembi mais wera te mutaka azo on propriété nzembo na maison de production ndezo on nzembo na parce que c'est sombiango ce que yo nzembo na otekela ki ngo mutu mususu yango ba déclarer ki ngo poyo zwela ngombongo de qui te montre yo zo mona bato ko biso donc to mona ka ke yondo réfléchir ça tu réfléchir à tes bébés te assume tes conséquences ou quoi assumer en otina suka otika na nini okasema msosani aoluka sani abondelo bu bandoka bulambonga pesa sharing soko c'est da copyright soko taka ngo sharing mama ba film asila kande kota bon YouTube akabola ngona source o kabola sharing na nini ngo yo sali ya malunga au moins 30 secondes bazozo na batana na début émission fana nzembo no bébé fanda pena nzembo no liango dundango on n'en a pas besoin Zoa suko leçon next time tant au sel la moto nzemba futi kozaka pressé te oteami kitoko lokwa frère te didiso o apa non fala kozana simasila pour lia suko succès yo moko succès no suko sala succès Zoa succès pour l'émission il faut tanga Vincent asuni te faut tanga ba fana mam c'est il faut mitanga na moi le cas ba congolais ba réfléchir ça te you no réfléchir ça toi tu insultes tout un peuple et non comprendre bien noter Nicolas na oyela bino pena mu piku mu bondo non tu la bien émission bolanda bo sepe la net mais na sepe li ka pa olela lile na CP n'est pas lela. Les conséquences corrigent mieux que les conseils. Au cas où le là-haut, pour gagner plus, tu as tout perdu.
tu as tout perdu. C'est ça le peu qui tourne ma case, au perdre qui tourne. C'est très bien fait pour toi. Donc, c'est la vidéo au Bolanda. Success. Bienvenue, Success. Ah ben, tu peux accuser Vincent Boïda, même cité. On a un problème dans même cité. Comment est-ce que le monde a bien dans même chose, a pas problème dans la fan dans même. Oh, même si il y a pas fan, une histoire d'amour, bébé. Si le monde a dans même si bien, ça n'a pas fan n'est bien, bébé. Ça n'a pas fan même si bien, bébé. Parce que ba fan na mam sinde ba sala ke mam sazala ba fan na mam sinde ba sa ke yo talima yo zene ennemi ba fan na mams o linga skoza bien na mams apo accuser Vincent bébé o réfléchir ba bébé ah teni sou bokote ya ma à travers yo ba tunsus ba zo da ma yele so alinga sale rera luka dribbler uninga a okansona te didis pour te didis so porter disparaître. Pour l'on peut mettre Moïse Mbi. Next time, réfléchis bien à vos salikamo. Début que au wanga na ngo, mais toi pe bazo baté. Voilà. Coucou à tous les nés la chou, les nés la cœur, les nés la love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne. N'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, partagez. Bienvenue si tu es Lela. Oh Lela kitoko bébé. Lela penda bien. Mais si on nous a qui le temps est déjà passé. Le temps passé oh, ne revient plus. Oh. Malade. Il y a la vie est belle. Le temps passé ne revient plus. Papa sur l'équipe temps. Époque l'équipe on a le bavu, il faut qu'on saisisse opportunité. Ce qu'opportunité est au saisir en salima comme bébé. Le temps passé ne revient plus tard. Mais bon, maman, ça m'a rien à porter. Ok, poto ya bébé, au raté. Bokolela, okolela yo nanani. Olela ka yo moko. Na ba topesa ki idée wana. Olela ka yo moko. Pour ceux qui zaki réellement nzembo na yote, ongo yemba on a plateau te. Pour mutu mususa nga pour ngo continuer ko se battre pour na droit, ngo faire valoir en loko lo sala monter, to considérer que ça yo. Pour nous avoir courage au déclarer nzembo bébé tout le monde bébé na bisa zolela bébé nana beti o mama on beta mi aya conséquence bon la vidéo rapide dans la vidéo bon ça a été le 8 déjà donc après le 8 dimanche pasteur Daniel Waxon a organisé événement bon senga lien bon senga lien aussi un lien aux a besoin prière à aux anneaux na studio makamno so ko expliquer à osa mais la pona yo so ko za na bandoto salaka oyeba atende ni ko expliquer to ba expliquer kayo mais e convoquer côté pasteur Daniel Waxon azawana ako aider bo bengaye et vous allez déjà dimanche au ba air union dans la sport ko ça avant bo kabilelo ya frère René. Ya frère, bienvenue, voilà. Bienvenue, comme na humble, comme na simplicité. Suivez la vidéo, moi aussi je suis avec vous, suivez. Bonjour ma soeur, bonjour mon frère, c'est le pasteur Daniel Waxon ici, de l'église La Trinité de Dieu Très Haut. J'ai une bonne nouvelle, le 8 février 2026, à 16h de l'Afrique du Sud, 15h de France, du Congo, du Cameroun, 14h de Ghana, et du Burkina Faso, nous avons un programme appelé Salle d'adoration en ligne. C'est là où nous allons adorer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ensemble avec nos frères et sœurs internationaux. Oui, nous serons connectés, les frères et sœurs seront sur l'écran, l'homme de Dieu, il va les voir et il va déclarer, nous allons déclarer et prier pour tout le monde qui sera sur l'écran. Si vous voulez participer, être sur l'écran afin de vous voir dans l'église et être ensemble par la foi et prier pour vous, veuillez envoyer votre message au numéro qui est sur l'écran, au pasteur Daniel Waxon, et le lien vous sera envoyé. Cliquez sur ce lien et vous rentrerez dans le studio. Shalom, shalom, shalom. Comprends? Gafra na ngati deuxième fois clair, ngalo kona na mdalikolo na chubi likolo. Très bien. Parce qu'on dit mon nino ebimisa qui bienvenue succès pour battre pena ba découvrir yo ba rekoba ba que il y a un artiste au aïe pena na Jessica.
Nzembo onaimba na nezana na Berado. Oh Berado. Oh Berado. Oh Berado. Oh Berado bonyoma. Aye bonyoma uzamunda bonyoma. Tana yolo mwana Berado. Après na yo yana nzembo ya Mams ya Sila. Yeah! Sila ho kao. Bisalu mama. Nako bangelo kote Sila bisalu azali Mamse to mamo ko iramba ramba ya masila lambi mbondo aramba koto nelo mwana bagoro boza wapie bagoro achete les billets tosoma ba billets bosomba somba akora nango bosomba babie ngoya bebe yo bagora bango Gloria Kino bagora bango bosomba babie Nicole Tikaria kotanga on les a biloko oyo. Et puis ça qui a confiance, c'est pas fan public na yo. Mais si on dit bon ya Sila wana, et souka ndeni parce que toki le solo au détournant YouTube ya batu ya Sila Bisalo, ya on lelo simbate, mais est-ce que lelo relation dans la Sila Bisalo za ndeni? Te menga ngala za rakinete. Ne mama na ngabotela ngala za rakinete. Soki na vie soki na mutu simbité. So idée zaki nini ya rozwa nzembo déjà zola caché après que nous font la compte YouTube mususu côté on peut poser un bon Gloria ki na moni biso ba congolais to raisonner mal congolais za so yoki likambo pa mutu ya confirmer temba moko akomisa ngo ya solo ngai na fandi bo ngala za muta na mutanzala te oyo mukenza bapesa nge koki na ngai ngala mutanzala te nazape na chaîne YouTube te tema loba makambo trop na mona so na loba ngo ndiye na vandi na parquet ndiye na vandi na parquet so botu na ba question wana mais tellement yo tuninga ya mona répondre pour na omena be mission so tuninga na boyaka kwasi na loba ngo na sala pe de ba mission pour ba collègue na o ba journaliste na sala de mission ba finga nga we senga ba finga ngai na finga na finga aussi la Bisalo ba fa Sila te yangani te so na ya finga parce que contrat cop ya ki ayona Sila te bato ba finga nga bato ba lobela kai pardon bato ba lobela kai ba mto finga nga Sila o finga nga Sila za problème na ngate na pela za problème na Sila so nini dérange bato yo ba lobela Sila te za nini omoni bato soki ba pesi bino information neti ngani na boy mutasala makambo wana na iba na ngate asala na eka pona akabola relation na ngana Sila mais on sorti do sala mais futa mana se mabeliwa bamona ka Sila ninga zo kina mwa mobalo bienvenue te foto kabola bango tilelo mais na loba mokileza bongo question Matinga aux artistes musiciens, Sila Bisalo ou comédien, artiste et comédienne. Mais après, confiance ou on appelle ça qui on a au salé l'enzembo, appelle ça on a caché naïe au salé l'enzembo. Et au taki wapi nini o salaki que Sila abenga yo o yembelaye. Et Sila izalaka théâtre, bano tourner kota Gombe kuna na restaurant mon boy. Par exemple, Mara Yobenga ngati bienvenue to sala nini tournage moment to na besoin na moi santé moi nini ozala na mona kasi ya Sila Yobenga Sila tata moi si ya fila Bisalo ay alwa teka ba butu famille no wana to connecter on a micro na santé na izali théâtre on ba bobo bazala ki ba duche on ba tebele. Après, on a une inspiration. Sila, maman,
nakobangela kote sila eyaka improvisation eyaka wana avant na nzembo bima théâtre na ndembo epesaka na makambo bato na bapoto bakomobenga nga bienvenue to monde na théâtre sila oyemba na mama kote nazali nga bite funa nakotaka studio na yemba nzembo yo moko nde na ye proposé mams ezalaki na yo zwi idée nga nazwi idée na proposé mams nga mams te na obeta emoni inspiration nasalaki na théâtre nona na okota nango studio yo tingelanga bakomboka ya bato na yo oyo esenga nabwaka bango réaction si ezalaki na amonaki yo mabe te amonaki yo mabe te so okoti studio na bafrère na yo okoti studio futi studio yo moko to ntango proposé nzembo wana moto oyo proposé apesaki yo mpe caché na ye ou soit elekaki na ondenge nini te ntango nasilisi nabitingelanga bakomba bato natini bakomba bato nabwaki bato esili apres wana studio okotaki ndeni studio nga akota na propre fort na nga moko ti donc ozali na volonté ya koyembela ye ya kohonore parceke natala eloko oyo asalanga jour wana jour oyo nakotaka na théâtre na ngonga mokie nasala mbongo apesaka nga oyembi nzembo sili jour nasala théâtre mbongo apesaka nga ta nasilisa nabi te mwa moso eloko asali nga na mbongo apesi nga oyo te fona honore yango nakota studio na bapropre fort na nga moko mais ce que problème eutaki wapi so okota studio na bapropre fort na yo moko nzembo ebimi après ekoti na chaîne YouTube ekota na chaîne YouTube ya mamsi ye moko après parce que problème eutaki wapi otikalaka ozwa caché te eloko te pardon eloko te nga na sila deya makambo tu eza nango problème te nga na sila toza na problème moko te na tuni mon frère soki mpona lokoto lo Congo makambo tu carré nayebaka moto asala makambo wana te dodi akini meme nga mona zaso navandi mama nayebaka nani nango asala eloko oyo mais eloko naza regret kaka mpona moto agéraka chaîne ya YouTube na ye eza Vincent Toulouse Vincent boyebi makambo ya YouTube bokolandela mpe moto asala makambo wana mais bolandela te mais lelo na bima mabe bafana sila epa sila okoti komba Vincent Poani okoti komba Vincent Poani te yi moto agéra chaîne bakolandela mpe bakoyeba ti lodi ongo biloko mosusu eza te agene wana lelonga na bima mabe sava na ndimi mabe na ngai obili mabe mais ozokondane mpe Vincent te na sansi condamné Vincent na sansi nini contrat na yo ezalaki yo na sila te nazoloba na sansi nini ye bango bayebi makambo ya YouTube bakolandela mpe moto oyo asala makambo wana ti na sansi wana naolobela nga na condamné Vincent te soki na ndenge nini mpo bato ta bamona image balinga bamemela ngo na bamarke moko boye na condamné te soki bandenge mote nga nazoloba na sansi nini ye adéja chaîne asila bakolandela mpe moto asali biloko wana bakolandela mpe nga nalobi te Vincent asali bo te nga nalobi nde Vincent agéra chaîne asila bakolandela mpe moto nde nango asala makambo wana na sanso wana nini oyo comprendre na monde ya bato ya théâtre yo etant qu'artiste na temps moke oleki na monde ya bato ya théâtre bato ya théâtre pardon elinga olobi makambo na bango te bato ya théâtre elinga olobi makambo na bango te bato ya théâtre bango ofinga koleka meme bato bafinga bamisien nalobi makambo na bango te nalobi kaka bango mpo ando otuni nga so otuni yanga te nanga loba nanga mambo te dossier sila ya dossier tozali na dossier na parki dossier sila c'est relation na oyo lelo na sila eza ndenge te aza sere na nga aza na problème te mais na baconcert nayembaka na nga nzembo nabwaka famille na bango mobimba leki na bango mo lycée gisala lycée ayaka bandule na nga
lycée azanga ndule na ngati bamona nde na boka famille na bango mobimba babebi bisalo bango nyonso to famille bisalo quoi naza première sila te si naza sere na nga akotika la sere na ngai nga naza na monde ranking balongola nga na musicien na okoka mpona bana nga na libota na nga ranking esalanga eloko te ozala ranking na moto ona moto oloba na tina elobelanga eloko te na loba vi na nga na bana nga lobi batikala bien nakobeta miziki te nano te soki moto nde oyo boyinga na oboya yo ngaso moto oyo boyinga na oboya mpo nga azala bien na bato so boyinga na oboya yo. Très bien. Bienvenue succès bato baotala biso teme ebele bakestions ebele me nalingi tozonga moke na otali banzembo na yo yo moko ntongo obetaka banzembo na baconcert banzembo na yo na baconcert na bisika oyo okenda kobeta. Tu te dis quoi? Est-ce que bato pena retour moko positif ezaka na banzembo na yo bato bayebi yango bato bakanga banzembo na yo est-ce que eza na bato ezake bamesana na banzembo ya bienvenue succès bamesana yango bayemba yango bandule ntango oyemba bato bayemba comprendre nazobeta miziki ya dikidiki te naobeta miziki ma miziki waso na oyemba na ndule na bato bayembaka eza te boyemba bato bavandi bababo te eya bamisien mosusu babetaka bandule te bamisien mosusu balekaka batv babeta bambanga awa babetaka bandule te nga nabetaka ndule comprendre nga nabetaka ndule des fois te bato mosusu na ye avandi azoloba fioko mais parcours na yo ndenge obandeli musique c'est-à-dire toyebi oyo epai ya ve na yo Doudou Kibinda est-ce que lelo boza nini oyo c'est-à-dire oherita koleka pembe na Doudou Kibinda oyo lelo esala mpe musique ozosala nga lelo pa Doudou nautia nanga koyemba na pale na biso na bale koyemba mpe na grand frère na nga donc mbonda oyo oza nango eza mbonda oyo oye Doudou te nga pa Doudou abetaka folklore moderne kotisa bastyle neti bawenge na kati banini tusa abeta folklore moderne na nga sikoyo naya sikoyo na loya naya sikoyo na mboka mone bafe mabele babetaka par exemple nga sikoyo naya na mobongo comprendre par exemple tobondela bilima yoli oyo tobondela bilima yoli oyo yo bilima yoli oyo ya bebe lokolo loboko bekami mosika na pari o bobengelanga jobo ya kapitaine na Bruxelles o yo bilima yoli oyo bobengelanga sangalita mama o yoli oyo so nalingaka nayeba musique ya mboka nayebi te soki constant wana nasala bato mpe mosusu basala ngo ezaka lokola bokoloba na bino ozoyemba me ozoloba pourquoi ezala boyemba oloba opesa message te boyo oloba maloba eyokana te te opesa message omoni lodi kala tolobetaka misiki kaka ya bamongo kaka tozali trop limité tolobetaka misiki kaka mpona bamongo te lelo misiki echange même lelo bakongo baloba bakomosepela mpe na misiki na biso lelo mpe nakoma mpe na matanga moboyi matanga bakongo bana babengi misiki na bango bakongo ya mboka me bakoko basangisi mbongo te biso fo bienveni omwa misiki ya bakongo ebeti nga mpe na seni na beti ya baluba mpe ndenge moko me kala ezali kaka misiki ya baluba kaka baluba bakongo kaka bakongo bamongo kaka bamongo donc la musique trop limitée. Mais la musique oyo folklorique, musique nini ekolo nini penza ezalaka na hein? Musique na bango eza na ampleur makasi. Ya baluba tetela plus na matanga to na oka mingi ba hein? Il papa ya baluba na batetela na matanga tout ça. Et baluba batetela ba mongo pe. Tokota vraiment. Tout de côté le avant le no kota de na matanga biso de tokota ka de ya. Ça dit batetela ba vie bokechu. Bango ba kota déjà. Après colonie neye. Après colonie neye. Baluba
batetela lelo batetela lelo lesco bakoti. So il n'y a pas ces années parmi la musique on a bicolo on a nyos. Il n'y a pas si musique et moi pas si c'est moins compliqué à béton. Oui, bêta. Oh donc musique c'est moi pas si na robeta. Na robeta. Ah, na rocha musique ni. Parce qu'il y a baluba. Bandu lupe ba beta ka. Bandu lupe ba beta. Black te bango kota fort. Bandu lupe vraiment black te. So na bicolo on a nyos. Musicien à succès. La musique folklorique. Les arapes nani? Misa succès. Misa succès. Oh penza toro bagay autombo la drapeau mboka parmi bikolo wana nyos. Ngana sur la misa succès de jeune to zomna ba vina so bokechu. Ba shiga te yana vima bele na minimum. Kwa minimum so kufaite yangoza la danger. Ah mimi mongo. Pour bato to obeta mbanga na mambonda wana so minimum azalaki. Kwa momia azali terrible. Maman la prince. C'est terrible. Mais lelo en fait moi dans un si on a musique ya mboka lelo drapeau qui ne peut pas libanda de konayo René Loko soso pembe azobeta na niveau Europe et na habité bino batambonda. C'est pour la première fois après ba aîné lelo tout monde a sous que musique mbonda ezo kene sous na Europe pour beta na habité bino batambonda soutien ni bo pesa na René Loko Soso Pembe, l'homme de 207. Azanan. Pardon? Azanan. René Lokwa. Azanan. Azalawa. Bassamlo Bossara, musicien, mon Bossara. Quelque chose de simple. Dans le big boy. Parce qu'il y a un azolo babo. Lelo. Quelque chose de polémique, on a comme sa question polémique. Après, vous avez Glodio Sara polémique. Question simple. Tika on a posé question. Nabi Lelo. Mbonda, ils ont dit tous en Europe parce qu'il y a un artiste congolais, René Lokwa. Oyo, à ça la musique en Mbonda, Loko Layo, à tête date na niveau Europe. Bino bato Mbonda. Parce que les années depuis Bakulu tu na bino babeta, tu revoir tout le monde des sous bilingue Mbonde qu'on en Europe parce que René Lokwa à tête date na Europe. Bino bato Mbonda. Soutien ni bozo pesa na frère na bino. Pour la musique, na biso tombo malisus. Yeri bato babeta na ko babeta na poto matambondo babeta na poto. Ba solution de gitambo ba vina ngaba shika. Non tu lo bangot na lobi boy. Après bande ko wana. Ezo ki temps. Mbonde beta kuna ti mbonde beta na poto ti masana ngai bokula ga muta. Musicien outi na Congo a 4 siècles na alonga de babana alonga na Zaïre à en Europe pour beta. C'est 207 René Lokwa à cette date donc ça dit Kalaming Tawa azo beta en Europe. Bino batambonda. Bino batambonda te so ya beti na izata na yi. Alors soutien ni bo pesa na yi. Na za na soutien te. Ah. Bossara ma belle. On a une question simple. On comme sa question qui est compliquée. On dit ça journaliste ma belle. Te yo za ma belle te. Eso ni to sala émission on na yo ba to komi Glodia lobi boté, Glodité. Journaliste a posé la question. Malobé ou t'as pas un musicien. Yo poser la question. Yo za la problème était. Au poser la question, ngani mutu na koloba. Comment on a loba vient na Blanchard et tous les États-Unis na yebi. La vient na ngai junior à Miss les États-Unis. Mam on a loba. Blanchard et tout ça yebi. Ça bien ba chota na liste. Ezani. Na za mutu soutenir, na mutu on a soutenir. Eza ndule ya ko arena. Ndule on a soutenir. Comprendre. D'où le soutenir les gens, on a des prix qui tombent. Mais après, bino batambunda boara mingité. Un bateau musique folklorique, oh yo, les lobos bêta, boza mingité. Pourquoi pas se soutenir? Comme ça, la force, mon pour beauté capé culture, na biso, des bandas. Parce qu'au force, à moi, batambunda, sous sur un gobo et batuna loyenge. Musique à mon bazana trop batantima. Bani au monde, on n'y a pas la bienté. Ni tingane na boy. Vient na Comet abenga na watika na groupe minimum Comet abenga na kendaka ba vient na bazulu mayamba babenga ngai ne batambuna musu bazana mitema bazana ba end moko boyi yamo ne vita ka mile batabambonda po bazana ki mutema mabe ba wochelo pe ndikila na kati
baza trop mité mamabe surtout bambonda oyo ya boye apa kutu ya boye te tout le mbonda kaka mais vitaka na nga lobaka na yaka lingi pas vi na nga comète na ye pas vi na nga Zulu Mayamba pour faire Zulu vi na nga Zulu Mayamba aza ya parler aza camarade grand frère na nga derrière c'est tout na banga ma na vitaka mile batambonda wa jalousie za makasi trop. Nini yo personnellement olingaka musique ozo sala ete kama libanda la musique na sa ete kama libanda il faut na bosser makasi il faut na sala biloko mais si le temps tozo kende wana tozo kina point que tant on est quasi opportunité ou azo ça muto bosa ne musique moko lelo soto tanga bato bazo beta mbonda boza mingite ya yo René Lokwa vena biso nane de Kibinda boleki 5T o lelo boza penza na terrain bo beta alors côté Kamalibanda eroza la peke yo ozui cop obengi nga pe mutambonda toke to sali cop to t'équiper musique na biso to t'équiper visibilité na biso to t'équiper ba produit na biso pourquoi pas qu'on se soutenir na temps au musique yambonda na poto musique classique musique typique musique urbaine et zo beta koleka bino pourquoi pas qu'on se soutenir na temps au na za mto soutenir te sino soutenir Doudou Kibinda ils a parlé dans la place na route vous avez un problème na René Lokwa bambondeze belé tu as un problème avec René Lokwa ti na za na problème na été ezanine koboya Lolendo alata Lolendo trop pardon alata Lolendo orgueil le gars qui oh bienvenue jeune mon boui na kacha ba grand oh bienvenue Lolendo za mabele yo moni ngala linga ko cha orgueil te na lobata le na komi danger ndenge nini na koza la mapeka te uba mongo balba kosuka ka wa makilulu kwa wankoto na koza la mapeka bo tata na komi ndenge nini jamais Lolendo ezala ilika ezala buité ndeko mo batine question ngana tout na ngote mais quand même son atunité ça la bien te odilo mampuya alobi to ebi yo pembe na faire depuis bando so la faire na nous faire appeler ça collaboration te mais le totali ndeko to beta li solo a signé deuxième collaboration na Fali Ipupa donc après 207 ba deuxième projet na René Lokwa à quand collaboration on a fait bongo soyi fallait osala na ye faut faire épée à salon nanga tu vois question batuni kasi on ne répondre mutango sauf fallait ça na ye faut faire ça nanga faire pas osala pété bienvenue à osala ni na eboy c'est tout exactement au bongo osala pour faut ka faire ça là te makamuté ko kanarate oh et ko kanarate bache na luye moko ezala kana falite bache no ye moko on est comme des musiciens Fali bache na ye moko ezala kana tu signé na F victime kasi bache na ye moko e ko signé na F victime eza problème te F victime eza la belle eza problème te kina le tozaboye tu ebineni to tambola vera so kofi lo bidalo ba meme ba tambola mulongo mo kasi bateka ma primo wote yazo sala mamuna ndenge na ye na wozo atate na vanda hapo na ndolo ba kai ndiye nazo luka ndiye na lo ba fait franco ba taboulé. Très bien. Alors bienvenue à Nebandi de Tobeta les solo. On est également entre parenthèses parce que bande rebelle ba dossier na si la bisalo ceux qui bosuka wapi mais ce qu'on a nous proposé ni na ba congolais puis ba mourir la bonne musique allez yo basi la kani single na mezo basi la single na mezo ya na posete allez manenga c'est pour quand mais kala mingi
Voilà, merci beaucoup à Thierry Bouddha. Olingo tonga mapango na Kinshasa, osomba lopango, oteka lopango. Adresse ya moko solution ezwami et pas Thierry Bouddha. Oyo azomi na avenue Victoire, immeuble BB Play. Bandeko tout boyebi immeuble BB Play na Victoire numéro 35, non loin maison communale ya Kalamu. Tinda mbongo na yo basombelo lopango na commune na quartier Lingi. Tinda mbongo na yo contacter biso pour nous contacter courant mai na quartier lopango na yo. Donc adresse ya moko mon pesi solution ya mapango ezali Thierry Bouddha. Merci beaucoup à PDG Ndro Chayala Motema Yama Mireille Yala Flat Hotel chez Yala avenue Oche numéro 22 bana Kasavubu bana Ngiringiri bana Kalamu Kitambo partout. Bobetatou na espace chez Yala l'avenue Oche numéro 22 Bogozala de cité. Alors vraiment comment on souka na yo na habité ba pour andemo bi keto de la single Zoya. Est-ce qu'il y a des concerts ba production ni ozanango pour na 2026 oyo? La production les 8 mars na les 14 le 14 on peut pas c'est dans les phases la minimum wana. Ok. Alors, on a habité pour tout cela. On a eu message à Souka Zali. Message à Souka. Si on a une émission, on va bien appeler trop. On va bien un collègue na mu wa beta ngonda le kajuana batumie yo pa Gloria zo radio ayebi yoti. Collègue na ndeko na biso René abe yebinga te pona soki vraiment bappel la batalibanda quoi babenga ngai o Claude Tunier bienvenue succès abe yebinga te to sala ka hypocrisie ayebinga ya na zoloba orgueil futaka te menga na to tuna awa yobi yo po ebiete on a posé question, on a posé, s'il vous plaît, on a posé question, il y a membre soutenir Batombonda, il le peut éviter. On a dérangé. Si vous avez évité idée dans les années tinini. Idée dans les années tinini, au moins il y a une hypocrisie. Et si il y a vraiment une banalité, bah c'est un autre bête na bloc na bandal, bah y en a vient na kumano mototé, na bing sa kumano mototé. Parce que on a via ça secrétaire na manager na via ya na eti na ndule nanga na matisa epe na podium mayemba yango ezani nango kozalaka pembe na fali yango mute kumusala ko bosa ntse bato yango kumiseka lolendo eza mabele o tout au monde tout est vanité mais hypocrisie ozoloba yango peut tout ça tout à l'heure. Pourquoi yozo ningo la potina miso moninga mais oh yo moko ozo ninga ye yebi yo to mala tuni yo awa yo lobi go yebi ete te na lobi yo parce que bat baota la biso ba maile ko likanga na yo na otiko tuna yo awa ngala tuni ko question polémique te na otiko tuna yo makambo ya ko soutenir artistes musiciens c'est soutenir entre vous Batombonda. Réponse no pesinga à la plateau na yebi René Lokwate yo moko soutenir to désannoncer to 4 émissions au bandi tiens on nga batu nde babengi nga yo na bifona répondre ngo batu babenga fona répondre ti batu babengi ngai ba yebisi nga yo na bifona répondre ngo yo mwana yo répondre yo lobi na ko soutenir batambo na ba soutenir bazé belé so soutenir ba dudu ki binda yo oyebisi biso ke oyebite oyebite parce que yo peton babi ba yebiote e ko déranger na nini to ngai batu nem to babengi nga ba fona lobati oloba nini o fona lobati boy to tiki oloba kasi fona loba o ya yebi ngai so ya on va avant la plateau le yebi ngai mais c'est que na yebite tango yo boya batu yo pe ba boya yote po za lo te pa na ngai nga za lo te pa na nga kina nga na bi tous les tactiques avec ya chant na bi tous les tactiques à chant azu formation pas doudou ki binda ya chant
nazwa tout le temps nazwa tartique ya champa Doudou Kibinda nga na respectaka Doudou po lelo so naza bienvenu grâce na ye po lelo so ki pe na kolisa oyemba grâce à Doudou wana ba bangisa bambonda na bango mike nga za muto bangisa ngati o bienvenu nana mbonda bangisa ngati nga to kibeta likola mapata dans l'espace na ozaka bienvenu tenga na lobi na nga kana za na kanda tenga za na kanda batute o nga na yebi o nga na za nazaka mululi te na mviyaka te mpo na yebi mutu na mutu aza na ta na ye nga na ndenge ke na oke malemi bongo iko okelo kende kaka bongo na okende kaka bongo yo kolambuka lelo bu ozwi makambo koleka bato mosusu mpe glode ake elobi mpo bu mutu mosusu na bimi eza ta ya mutu na mutu aza na ta na ye nga mutu abangisaka nga aza te ata album eyoka na ti ba ange baobi nango nga mpe naza na ta na nga mpo anga nzembo asila nzembo moko te egane yango nzembo asila wana eza na nzembo moko te egane ya nzembo asila bade sasa etana ebima nango metikala ogane nzembo asila te nga naoyebisa yo oyo nga ntina vandi ya nayebi oyo nga aza omoni bato oyo banozolanga biefe na kala wana naza bongo te so na ndako bato mpe baloba yango garçon ya nini yango te na biso verité bato bakokamwa sikoyo lelo bato baprofitele mosusu nde esila longoli nzembo wana na chaîne na ye me nzembo wana ebetaka kaka eza na nzembo moko te eganie nzembo asila wana ata bato baobimisa na bango eza na nzembo moko te eleka nzembo asila wana des fois te oyo eza bienvenu te bayeba akala bienvenu moko bakibinda te o bienvenu ya sika za ndeni ya sika za ndeni amna 7 makolo 20 maboko te baokomprendre nga voilà merci beaucoup pas de problème bato batali ebele. Bonjour ma soeur, bonjour mon frère, c'est le pasteur Daniel Waxon ici de l'église La Trinité du Dieu Très Haut. J'ai une bonne nouvelle, le 8 février 2026 à 16h de l'Afrique du Sud, 15h de France, du Congo, du Cameroun, 14h de Ghana et du Burkina Faso, nous avons un programme appelé Salle d'adoration en ligne. C'est là où nous allons adorer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ensemble avec nos frères et sœurs internationaux. Oui, nous serons connectés, les frères et sœurs seront sur l'écran, l'homme de Dieu, il va les voir et il va déclarer, nous allons déclarer et prier pour tout le monde qui sera sur l'écran. Si vous voulez participer, être sur l'écran afin de vous voir dans l'église et être ensemble par la foi et prier pour vous, veuillez envoyer votre message au numéro qui est sur l'écran, au pasteur Daniel Waxon, et le lien vous sera envoyé. Cliquez sur ce lien et vous rentrerez dans le studio. Shalom, shalom, shalom. L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Shalom ma soeur, shalom mon frère, c'est pasteur Daniel Waxon de l'église de la Trinité du Dieu Très Haut en Afrique du Sud. Nous sommes un ministère de guérison, de délivrance et de messages prophétiques. Nous avons ici un service très important sur l'interprétation des rêves. Nous interprétons les rêves de nos frères, de nos sœurs de différents coins du monde. Mon numéro de téléphone WhatsApp c'est plus 27 62 791 6167. Veuillez me contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. Dream Interpretation and Deliverance Prayers is a prophetic service which unlock the hidden messages of God through dreams. Don't rush to interpret your dreams. Not everyone can interpret prophetically his dreams. Contact a gifted man of God. Join us every Tuesday and Thursday from 9 p.m. South Africa. You and Pastor Daniel Waxon will interpret your dream as well as the dream of your brother and sister. Join the service. À très bientôt.
Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.